doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndengnaeb Sarabino Kake. Tout le monde. Sima Félix Antoine Tshisekedi Soki Akabwani coalition au mariage ne deal naye na kanambe o bato bandol ba deal ezali Soki esili lelo na kanisi mutu mokote akoki kolobake président de la République coalition ezali bamso babake tozolinga aloba ouvertement dernier discours na ye o alobi ouvertement donc ezali sous-té parce que pe bozali ko mona ke ezali le sous-té. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres
au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. Autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique, afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu public les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC Cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Nommer un informateur aux fins d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations, dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. Qui aurait cru que Kanambe sanguinaire mutazo bomabatu aya na aéroport ba ebisi ko matana avion te azongi mukolo ba ebisa ki ekedo a community pion allez matana avion kita Kendebo a commis pion na biso bomoni penza Kanambe alongwe donc na salon d'honneur kuna na habité ku soka côté ki d'honneur soka côté ki pas bateau normal atambuli na makolo piata ti a matin avion sans protocole, sans tapis rouge. Donc je pense que Moutoumoro Souta Kolobake Kanambe Moutazo dirigé Mboka ou Bieso Gindengenin Biso Kalato Bandai Kolobango mais Batu Bazala qui condimate. Donc les lots ko développer bino makambu et belé autozali nango pour batu ba comprendre ampleur ya makambo tozana ngona parce que Congolais a commis azali komona makambo yo tuza ko sa na mboka na biso politique au Félix Tshisekedi azali ko parce que Félix Tshisekedi président na biso ye mutu azali ko sala tout à fongola masolo nyoso tout au risque ya vie na ye parce que azana affaire na Rwandais na bato mitema mbebo bozota ndenge biso to beta mama solo siko po bozo beta ngokabo soki ba makambo tout oyo ba bando ko sala po na ye reçu be lelo lem suto beta masolo Félix Antoine Tshisekedi avion bomon avion et rata bomona parler du peuple mutakuta mduki et rata et puis boye bakendeke na lobaka que Félix Antoine Tshisekedi du pouvoir na yezaka na peuple te ezali pe nzambe lelo pe na zali kontima nzambe ya Félix Antoine Tshisekedi abatela kai
Mais peuple congolais, tolingi to comprendre te ba payer belé zali ko envier biso ba payer belé balingi bazala na place na biso botala kaka na pembe na biso Congo Brazzaville Sassou Nguesso ti azali a Oumeli na Cameroun donc à Olongwa soka comme ça na ba 120 ans soka na ba combien. Moi je suis Camerounais. Moi en tant que Camerounais, je demande au peuple congolais. On vous donne monsieur Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le président du Sénat, toute l'Assemblée nationale du Cameroun, tout le Sénat du Cameroun, tout le gouvernement du Cameroun, vous nous donnez seulement une seule personne. Félix Tshisekedi au Cameroun, ce n'est que tout ce que non, c'est que ça va changer. Là, notre pays, vraiment, les choses vont changer dans notre pays. On aura la liberté d'expression, le droit de l'homme en espérant qu'on aura tout cela. Actuellement, en Afrique, nous sommes fiers qu'en République démocratique du Congo, il y a un leader en Afrique centrale qui va porter toute l'Afrique centrale dans le dos. Moi, en tant que jeune Camerounais, jeune Africain, je suis tellement fier. On sait qui va porter au Congolais. Changement est arrivé en Afrique centrale et plus récemment en République démocratique du Congo. Nous-mêmes, nous avons aussi besoin de cela de notre côté. Merci. Mais pourquoi tous allez comprendre ou les allez les cas n'amboka na biso? Donc avant de développer ma solo surtout, donc to marquer pause. Donc tous allez ko senga na bino parce qu'il faut tout ma boko na bateau tout bazali si ma présidente de la République na bateau tout bazali ko lembate na ba risque na bango du biso awa tous na ba risque na masolo to betaka ata donc tous ala na mboko tous na Paris donc muto sala biso elo kazate mais to koma ikenge ba koto muso kenepe donc kongola kwa moté ma BP a salo a solo pe ba masolo mo na ndenga mesiki pe bu poison be lika moko boy mais ndingi to ndima ko défendre mboka na biso parce que tozo défendre ka Félix Antoine Tshisekedi ata tozali ba collabo tozali ko défendre makambo ya mboka na biso yangwana nazali ko senga na bino bato tout balandaka 5 minutes il faut vraiment s'abonner massivement na Congo Big Rouge TV ya déboulonnaire Galat 416 oyo azali vraiment na sima président de la République bolanda bandanos. Mon co-premier ministre, Tina ministre Asuka, Oyo Atelemela, Mokano Nangai Wana. Big rouge. Banana Nzambe, Balingami, ba victime avec l'église bâtiment, na yebi koleli mingi, ba nyokoli mino mingi, ba sasi bino mingi, botika na bandaku, ba mususu pe balobi to kosalela. Moi et ma famille, oh Joshua le baki, ba mususu ba bito ko kende, mais bomonaki confinement, bomonaki Covid-19, bomonaki Covid-19, bomonaki confinement, bomonaki de confinement, était mutu mon côté. Bilinga na boy mota sambe na nzambe mais banzambe yo ndenge na za kolimbola binoa c'est très dangereux. Toleki ba o ba kufine lo côté, toleki ba o ba kufine lo côté, toleki ba o ba keini lo côté, sosola congolais yango na telemi par la grâce ya Nzambe na koki kotika te ba dekolanga ba congolais ba nyokola ba na maboka ba ngunza. Pona nini mboka ya biso ekufi. Atamfumu ya ba mandona ya ba mbikudu ya ba zebola par la grâce ya Nzambe na telemi pona koyebisa bino ba victime d'église bâtiment oyo nyoso azali na likambo bozala ba malade ba futula menga ya ba kintudi. Bozala ba malade oyo babenga chibau chibinji bozala ba problème ebele ya mabota bozala ba problème ebele ya ba mikanda bozala ba problème ebele ba maladie spirituelle na kata communauté na biso congolais parce que sukula ye po milimo ya mabelungwa ngai mobali na yo ko sukula ngai to bele ye yango na ekwa no sebino retour avec force avec votre émission Évangile à marche et commanda kolekana kata club wa original César Ngadi et commanda kolekana kata Congo Big Rouge TV partenariat club wa et Congo Big Rouge TV to ko enseignement ya poste Big rouge. Donc binomo boitolanda donc vraiment na sengi na bino bo s'abonner massivement na Congo Big Rouge TV dans il y a déboulonné Galat 416 passage au sala musala moko makasi donc prochainement boromona ba émission na ye donc parce que allez en partenariat na club original.net siko na bandi bomoni makambo to bandaki koloba président de la République ndenge biso to yebsaki bino makambo tout bino bo bandaki koloba ayeba kiango na kasi soki bolandi be mission nanga o ebanda bato balanda nga banda kala ba mona ke nazali penza objectif na lobaka makambo na changer discours te makambo da banda ko loba yango oyo ekomi ko sale masiko
na sepeli parce que bato musu ba César ngadi jalelo or ezalaki jalelo to ngana bando mona musika heureusement bon na classe ezalaka ndenge wana bana musu ba comprenaka facilement bana musu donc ba comprenaka donc difficilement bana musu ba comprenaka mayele donc il y a le choix mi étant ozaki na chic azo soka zu premier état zu deuxième kofi soko premier et deuxième mais il y a lolo andima na yeke banda ya poto mayele bando kita mais azaka na mayele na ye donc mutna mutazana ba mayele na ye tozali kolobela bino président de la république tango kotaki okoki koyo kokota te soko ata muyibi soko lingo yiba ba de tomona ka basali plan ndako soki olingi oyiba ata muto azali banda yebi ndako note soko kotia na ndako ne akoyeba ata lelo bato la baranga na zana na kisa ba momi na bakisa ba nini soki ata kutu ba peso kisa ba momi yango avozo momi yango yo lelo so ba peso kisa gwa yo zo momi a trompe obenda momi a trompe il faut que ndarane ba place na ba fête okuta na po place ata liloba avant siko Félix Tshisekedi a koti na masolo Kanambe bino bozo na sala 18 ans et puis constitution makambo tout basala qui ezalaki vraiment taillé sur mesure pour la Kanambe donc tant biso parce que congolais siko a commis comprendre que la politique siko tant Félix Antoine Tshisekedi ayeba comment comprendre que député Moussa Neboye assemblée nationale des Alibo Séné Alibo mais biso to bika élection présidentielle mais Kanambe donc malin denga zaki ndoki asala tout déjà na ba faulu ba voter là qui est azora soka 680 000 $. Wana to yeba ki ngote basi ba voter ka yebi ke soki na tiki pouvoir na za bien déjà na zo li konda moko ebele na ba li kondo na yebe ye Kanamba sakani na lawa Kanamba salaka nini donc ayebe loko moko ta yebe la tate ayebe loko te donc mbongo ne zali ba mbongo zali ko bomba asali ndengo wana sai siko jeke bon biso photo so assemblée tozu Sénat ba msu ba kansa so nini mutu tout alingo ya na présidence de la République il faut changer le côté parce que zaki déjà ba sali déjà ba plan na bango donc Assemblée nationale abisso, Sénat abisso, na moment où que soki bou président Azumbeba, président Sénat mutu, a remplacé en attendant l'élection salama. Tout celui que le belabino bozotala, tout ça que l'axabino bobi momi oyo, oya manka ki tambwe mwamba en na Sénat. Ngana ebiseki bino ndenge na lobi momi oyo na niveau oya mankele tambwe mwamba ba yebani. Parce que Tamba Mwamba Tazala qui sénateur simple tant que déjà présent sénateur simple à quoi manqué au niveau de Gonate. Au Talaki Tanga c'est Tamba Mwamba qui osa dignité à Rosala présent ya Sénat. Ayebaki bon moni c'est que les sugoi bimi Tamba Mwamba sala qui ba masoyone a pesa momi ana poison que le tchela présent Félix Antoine Tshisekedi. Sugoi ya momi ana tanga zo kansa makama yanga tellement Tamba Mwamba tanga Tamba Mwamba zolba ba yeba biyoza dignité à Rosala présent Sénat. Parce que yebanaki bozota siko ba makambo ndengo nezo bima parce que donc président na biso azali mwana nzambe zo bima donc bato bazali donc na mémoire courte bo yokana yokisa bino ndengi donc tambwe mwamba ba mankaki ye na kati ya Sénat na moment parce que yebanaki banda kala bazali na ba cop na ba FCA do yo sala tia poison na président de la République ce que simbi yo comme premier ministre bon mondi ba makambo zo bima malem popo ba mususu bazo mona ngonet liseki président de la République azali kozwa risque munene po acha mboka na ba rai soki lelo jour kozalate président oya roya ako hériter makambo manam parce que yé par contre, Hérita Makambo Oyo, donc Congo Zali a recommencé donc à zéro parce que le Komoro Kanambe a tiki à Malonga et Zalité. Natia Labino Bota Labino, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce jour où on a dit Tamboma Makake parce que Yebanaki déjà na Momio, Bolanda Nabilili. Collègue Goya, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi, vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion, plusieurs reprises, et aussi à mon cabinet, pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement.
vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse, Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. On aura besoin de ça. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le Président. Parce qu'il ne faut pas raconter. Ma réponse. Monsieur le Président, je crois que vous dépassez le bord. Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. On aura besoin de ça. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le Président. Parce qu'il ne faut pas raconter. Donc bino botolanda donc manquement à niveau oyo parce que momi oyo ba yebanaki masolo parce que bota nanu forme tambement bana momi yo ka tambement donc momi soka tiki vide de tambement ba non donc ba yebanaki on a biyo za dinte parce que tambement ba yebi pourquoi momi na ndo yipse ndenge wana bozo mona ba makamba bo na ngine expliquer bino Félix Antoine Tshisekedi tanga koti akoki ko kende ngulu mate politique bo mona ngote za jeu de dames ou bien ali discussion football politique ba bon makana Félix Tangakoti, il faut étudier le terrain de Gnezali. Parce que Azalaki, na armée Zali na yete, cour constitutionnelle Ezali a yete, Sénat encore moins, Parlement tout tolo bate, tango koti au kenengulu mate. Tango nazo sabino Félix si tcheke dia tcheki système, il y a les corbeaux et les renards. Donc moni donc aza donc bateau ba mdo tia temna kasi bateau lelo ba comprendre que ndo Félix Antoine la soit pesa ba cour et pas papa na donc à côté ah kanambe partenaire na ngai kanambe bonabo donc tibe humiliation denga lobby tikuta benga kanambe ke kanambe za boga kanambe longino za boga ton kanambe zo sekateka ona fromage quoi Félix Antoine na baki fromage a changer face à ti face à la musique a changer les masolo yango na bomona siko akoye ko sala ngomba la mokote parce que fallait vendre sa masolo siko ndenga vendre sa masolo donc siko akoki ko oser koloba makambo bino bakazaki donc bino bozali na souci ya vie ya Félix Antoine Tshisekedi koleka yemoko be koleka bandeko na ye donc bino boluko donc attends est-ce que Fayulu ya koka makambo oyo akoye koloba bato musu bazol ba botanga Fayulu te bozana pouvoir to tanga Fayulu parce que ye situation to komi na yango sikoyo Fayulu azana kati Fayulu so to tanga Fayulu na ba tortini ja bazali na kati tangwa ye ba makambo tout ezali ko sala masiko bato bando mona ngone liseki nazo tela bino image botala na début ya mandat président na biso tangwa zo voyager na chaque mboka azali so na nambibi soki na wapi soki akei azo kuta na ba congolais boyoka makambo ezo sala misiko abandaki kolo bango bandakala bolanda na ba image. Une des premières choses que nous devons faire, que j'inviterai la classe politique à faire, c'est de réfléchir sur ce mode d'élection des gouverneurs de province et des sénateurs. C'est ce mode d'élection qui est à la base de la corruption. Et donc il faut réfléchir sur la manière de le changer et de donner au peuple, de la même manière que pour les élections législatives nationales et provinciales, et même présidentielles, le droit de voter directement, de choisir directement ses élus. Et donc pour terminer avec cette question de la corruption, je dirais le combat contre la corruption
je le dis et je l'affirme, sera une de mes priorités. Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles, mais jusqu'à ce que celle-ci sera totalement éradiquée de notre société. Bilomo Botolanda, donc makambo ya justice, oyo, donc le peuple d'abord, na makambo ya ba fakwa tubo, qui présente pendant le bango. Donc ayeba ki makambo nini akosala. Le lot ozali koloba boy. Combien de bateaux balanda ba direct nanga, combien de bateaux oyo bazali na sima faulu na bateau musu bazali kondimate, bazali ko benganga po ko senga ba pardon pour na koloba penza. En tout cas, au mona ki loin ozali penza na vision ya solo penza, donc musu ta pesa kombo na koma donc prophète makambo na loba ki yango e salami. Botala lelo boyebi quand même Justine Kassavubu. Justine Kassavubu, malgré tout que donc Félix Antoine Tshisekedi Mutu a matisi président na biso liboso à Congo Kassavubu a PC ba médaille a sali makambo mais Justine Kassavubu mwana na yewana abandaki kondima président azali ko critiquer et ça normal son ngo critiquer président ozana droit na mais bato bando mona normal mais lelo Justine Kassavubu na relaxa bino na bilili po bo mona ke lelo a lobby penza lobby ke ba faulu donc ba ngwanda bozali na leçon ko pesa binoté parce que ba situation to komi nango lelo bino bozali na kati bota la Justine Kassavubu oyo komaki ko loba ko critiquer bato bazana gauche yake na droite lelo makambo lobezate po bo mona ka ke suka bato nyoso tu ba ko tanta manam longo Bolanda Oyo Justine Kassavubu alobaki na micro ya Baster Bobo donc vraiment merci pour la image. Moi je pense que c'est vraiment de la mauvaise foi ou en tout cas de la haine qui s'exprime alors de manière tout à fait maladroite, de manière tout à fait indécente. Moi j'aurais préféré que le président de la Pareco se prononce parce que finalement elle est vice-présidente, moi je suis présidente de la diaspora. Donc je crois que... Mais non, écoutez, ici, je suis nommément cité gratuitement, alors que moi, je n'ai attaqué personne. Moi, je me contente de me battre pour ce pays. Et je n'ai pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous quand même, M. Etienne Tshisekedi aurait pu aussi gouverner ce pays. Nous n'en serions pas là aujourd'hui avec cette occupation rwandaise. Qui sont ceux qui ont bloqué l'accession ou en tout cas la gestion de M. Etienne Tshisekedi au pouvoir dans les années 90 ? Est-ce que ce n'était pas les agents de Mobutu, les agents de sécurité de Mobutu qui obstruaient l'action de M. Etienne Tshisekedi? Si M. Etienne Tshisekedi avait pu effectivement exercer l'impérium à cette époque-là, mais nous n'aurions pas eu l'invasion rwandaise. Donc il faudrait quand même qu'aujourd'hui, quand on pose des actes, quand on veut ouvrir des hostilités, qu'on sache exactement avec qui on collabore, avec qui on travaille. Parce qu'on risque de se rendre compte que ceux-là même qui vous dénoncent sont ceux-là par qui le scandale est arrivé. Le scandale de l'occupation est arrivé. Parce que moi, je me souviens que à l'époque où j'étais avec M. Etienne Tshisekedi, nous étions en train de dire à la communauté internationale, il nous faut maintenant une armée tampon entre le Rwanda et le Congo. Mais qui c'est qui a facilité l'opération turquoise ? Qui était aux côtés de Mobutu à ce moment-là? Donc moi, je ne veux pas entrer dans ces détails-là. Aujourd'hui, il faut voir l'avenir. J'ai été élu pour que la diaspora s'organise et la diaspora va s'organiser. Et moi, on ne va pas détourner mon attention avec des balivernes de cette nature. Donc je vous le dis, j'ai les pieds sur terre et j'aimerais bien que nous nous respections tous. Donc, Binomo Botolanda, Justine Kassavubu, qui a jamais tendre na Félix Antoine Tshisekedi, mais Lelo a monique non. Intérêt à Mboka, à Monique, donc vraiment, les Camerounais beza soute, bon, Monique a zongisi, donc, Bangwanda zongisi, Bangona Molonga, l'obéli, Bango vérité. À l'obibo, tika ko embrouillé président de la République, parce que Makambo, tous allez ko sibi, Bino Bozali na kati, Bozana ba leçon ko pesa binote. Donc, tout marqué une courte pause publicitaire, il y a un partenaire Nabiso, Boyebi, donc partenaire Nabiso, c'est Pelative, Zali décoder, il y a Banamboka, il y a Mouki, Otina Poche, Yango, donc l'équipe a décodé, Moussou, Tozalana, parce que Yango, Oko. Bimana yango ko transporter yango partout aux alliés place internet les alliés au donc aux alliés na restaurant Galaxy Mambo restaurant Oyo les alliés na Katia Paris na Aubervilliers Soubiboyi à en France pour na kolia na bino il faut une seule adresse Galaxy Mambo et puis aux alliés na Flat Balis Center na 7e rue Lumété na place commerciale na avenue Tropique numéro 83 donc bateau tout ya diaspora au bazali banda Soubungo Kende na Kisasa Pobo la malamu
une seule adresse yangwana ya flat Balis Center ba prix ali vraiment na ndenge ya diaspora kutu tozali na ba prix ba tarif mususu donc bo bengi soko zali muta diaspora donc ba partenaires zali donc ba studio zali ba chambre zali donc vraiment ezali po na biso njoso et puis boyebi po na ba fête na bino soki kolia na fête ezali malamu te ko mele ezali malamu te fête ekoleka malamu te donc adresse oyo penza bokoki kozwa engagement na makambo wana ezali Romain Ilunga le grand traiteur oyo azali na kati ya Belgique mais azali na mobilité géographique akoya partout et sika bozali donc restez connectés sur Clébois Original bolanda ba bande annonce ya ba partenaire na biso Sepela TV et yena makambo ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet ya Sepela TV même ma biso ndengo ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Noël n'a commis. Oh, vous commis déjà? N'a commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Balis Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous les billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Waouh, bon. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, mon mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balis Center. Un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balis Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxes à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balis Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.baliscenter.com. Flat Hotel Balis Center, l'excellence dans la simplicité.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Donc merci beaucoup Kolanda ba publicité oh nous surtout au proposer bino ezali ya bana mboka Monique présent na biso azali mwana mboka congolais de souche na souci que bana mboka bakoma ba millionnaire parce que mboka na biso ezali na biloko ebele oyo kokomisa biso ba millionnaire ezaka atekto boite ke étranger ba ya mais priorité na ba nationaux nanu donc vraiment to consommer Congolais, donc 5 minutes avec César Nga des Aliwana Ponako, Tinda Bino to consommer Biloka Banamboka, Poto fond l'esprit parce que Congolais, Azalaraka, Kasoli Muninga Nasale Loko, Alingi et Oumelate, Alingi et Kouya Poa Sekaye, mais tout esprit parce que esprit Otoza Nangotos à l'esprit, à présent Nabiso Azali, Mwanamboka, Kinois, donc Alingi, Mututu, A. Zouagé, donc Mututu, Azwa Masolo, les autres batali congolais à Nambongo, dès que tout le monde a école Moussousou, donc on a pensé que millionnaire, il y a Nigeria, millionnaire, donc congolais, il faut millionnaire bazala. Si Koyo, Tolingi, te expliquer, Bino, pour Batoubo comprendre, et l'eau que vous allez coller Mbokanabiso. Donc, Kalate informateur, Bakonomé informateur, mais bon, mon aki Bino Moko et l'eau que les cas qui n'a parlement Nabiso, Mabunda Koyaki. Oui. 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 S'il vous plaît, restez calme. Et là, non. Oui. Silence, s'il vous plaît. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Oui. Non. Non.
Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. Non. Donc, tant Mabunda Kouyi, ezali Kanambe Mutakoui, Kanambe Mutakoui, parce que Mabunda Bachaki na Kanambe. Donc, Kalapete Bomo na pe Sénat scénario kageleki na Parlement Yango Mutu ekoleka na Sénat. Mabunda Tanga Kouyi. C'est que Bato FCC Bazali, l'issous na côté na été parce que Nandeng Bazali qui bomona qui tang boko qui Kabund. Donc, Bato, il y a UDPS tang balobi non. Mais tant Bato FCC Bazali qui belé bomona qui et les cas qui Yango P et Salami. Mabunda Kouyi parce que bato FCC nyo surtout ba côté na côté il y a union sacrée. Donc tant bako nommé informateur a constaté que bato oyo ba côté na union sacrée bazali et belé koleka bato oyo bazali na FCC. Donc bon monaki binomoko Mabunda ndenga koyaki et loko toningi to beta c'était mascarade oyo tant ba koyi wana siko ba komi koluka entre bango na bango ba bouc émissaire. Mascarade oyo FCC azali ko sala. FCC tozali koloba na bino toye bibino toyoki ke balongoli Nehemi balongoli Shadari Obeminaku Evariste Bochab. Donc osomona ke balongoli batu na bango minene. Bon to boyite soki lelo ke bakoyi ndenge wana donc bakoluka ke ba bouc émissaire pourquoi il marchait te. Mais batu oyo balongoli wana bino bokanisa te ke neti balongoli bino kuna boya na union sacrée. Donc, Bozala blanchi, donc, to bossani makamunyo surtout présent. Non, ce n'est pas le cas. Bato bazo ya na union sacrée bozo ya parce que ba bengi bino boya te so bozo ya pour intérêt mboka. Mais batu mususu oyo bazali na FCC ata ba longoli bango na FCC tozali na tina na bangote. Vous vous rendez compte Nehemi na quand union sacrée. Donc bazoro ya ezaneti ba jemoko bazo sala ba saneti ba je ba benga na bato na tango ba ya na kati ya union sacrée pour ba tia ba désordre. Tozali na besoin na binoté et puis ba mama belé bazali ko benga biso na émission na biso live na kasi bolandaka ba lingi kutu te que président de la République a recevoir ba président de la République tala bo vanda bino kal président de la République makambo biso to yebaka ya yebi on kutu ko leka biso président de la République azali mieux informé que biso do o biso tozo mona libanda ya azali ko mona yango. Donc, bino, tala, vous vous rendez compte, Moutolora, c'est comme Mende Aye Penza, hein? Na union sacrée. Yo kan si donc bisoto bosani o Mende ndenga zoki diamez la ki diama asali soki magini na commission libanga. Mende to bosanité, bato to imagine Shadari dauphin ya Kanambe Nehemi o yazo organiser makamunyo surtout ozomona ba premier ministre ba ministre makambo basali ata présidente ya assemblée nationale asa lobaki ngo bisoki le loto récité ezali Nehemi mutondo pesa biso ba injonction ya kosalaka ba makambo to bosani yango te bino to bozala calme. Union sacrée zali refuge ya bato FCCT bato ba yiba bato ba boma bato donc bato lokola batambo mwamba na ya lobi kutuka soki kaka donc pétition hier donc il faut longwana batambo mwamba bato bosanité tambo ma déclara que donc avion wana ba boma ki bato ba kufa bokanisa te que soki oye na union sacrée donc oza blanchi donc makambo kale kozonga te ezali ndenge wana te donc bato bazo ya na union sacrée boye pona mboka mais boye barake bako poursuivre bino. Donc, dès que vous allez au Sabino, peuple congolais, vous à la calme. Peuple congolais, le lot ata olingi IDPST, olingi Rabalubate, olingi Félix Antoine Tshisekedi te, ezali na problème te, mais ndima makambo oyo Félix Antoine Tshisekedi azali ko sala parce que azali ko sala ngopo na mboka na biso, oyo ya azali ko sala, azali ko zwa risque. Azali ko zwa risque parce que bakoki ko bomaye, oyo azali ko sala po mboka na biso kende liboso. Mboka na biso ekende liboso. Nani yango akoki kozala contre enseignement de base gratuit, enseignement de base gratuit, école gratuite. Mutu nini yango azana ba parents na mboka kuna otozali ko lembate a rentrée scolaire faut tinda bampo. Nani yango akoki kozala contre yango. Nani yango akoki kondimate ke directeur a cabinet ba sambisaye ba katelaye 20 ans ba ministre au bazar en fonction donc Mukondio ya garde républicaine donc soto kanisi ezaneti Njimbi. Imaginez que Njimbi yo bengi saye na tribunal aye a Sambi
makambo ndengu wana etikali na mutu na bino, donc na mutu na biso d'une façon indélébile. Donc yango mutu epesi pouvoir makasi tango président de la République aye ndenga lobaki ako libérer ba prisonniers politiques, a libérer ba prisonniers politiques, ba donc exilé ou bazalaki libanda ya politique, ba kotaneti ba katumbi na ba tebele ba zongi to monek dernièrement général munene o kanamba bandoko luka a koti na mboka. Donc ba makambo wa nyuso tout et marqué donc pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi des PCA yangwana a commis exemplaire na kati ya Afrique mobimba. C'est la raison pour laquelle donc année prochaine 2021 à cause de la président ya Union africaine. C'est pas pour rien peuple congolais tolinga mboka na biso ozali contre Félix Antoine Tshisekedi olongo critiquer. C'est normal ata awa ba makuku to ba critiquer bango za ba pays développé ba liaka bien ba critiquer bango, mais ça la critique constructive. Oh, penzo zomo na pas mutumsu penza zolo ba makambo tolobi oh ya zolo bazali congolais ou bien azali étranger. Donc batumsu ba koma ko loba makambo mboka oyo ka ya mabe ezali ko pesa ye et sengo po loba, et puis ya mabe ka kata azali ko créer masolo ya lukuta ti baloba minembwe président Félix ateki mabe. Président Félix azali congolais akoteka mabela mboka na ye minembwe tango salamaki wana azalaki même pas président de la République. Aye a eu décision à l'objet que makamine babi abu pia na kati yango alobi maloba pamba alobi makamba pamba tozozela et comme président de la République anomaka batu na ordonnance, donc makambo na mususu ba arrêter bani les ayete siko tango maxolo anesili nana beta solution nani abeta solution parce que congolais alingi mboka na été congolais vraiment na yebité et loko nini ezali koleka na mutu na biso na ko répéter na kotika te soki le congolais comme na division ezali Martin Fayulu. Soki Martin Fayulu ayaki kakao bon ça va but na biso ezalaki opposition zo pouvoir neti kanambe ba longolie sikoyo ngai na ye na sima ya ndeko na ngai en tout cas nazali na disposition na ye po totombola ekolo. Mais le makambo to mona kasikoyo mbele ezalité tozali ko marquer le sous pose moko pona ko sabino na sabino donc fret maritime Feli Mosengo ezali fret oyo ezali wana on dirait ezali business te azali wana kaka pona ko aider bana mboka ozali na mbongo na maboko te ozana mutuka ozali na voiture okay opesi bosali ba papier ekeye ateki ako récupérer mbongo après. Et puis sikoyo makambu ya sikezali mikolo yo a zui ba groupe électrogène oyo witi na kati ya Hollande ba groupe électrogène moko ya sika ya bien oyo atiwana na disposition ya bana mboka boye osombi yo okipe le rotoyoka otali osombi na prix moko penza bokoko ndima kutu te na prix moko bien, donc osombi yango na ba frais na yo surtout donc yo opeska adresse ba memeli yo kuna na mboka esika ozalaka. Donc bo yo kabino moko na publicité pipe boko mona ndenge arrivage ya conteneur oyo ezalaki dernièrement tokendaki ko filmer bino ezali na kisasa ba conteneur mususu pe ezali ko ya, donc vraiment bino moko bolanda na ba image. Bon, voilà, moi, système tindika Feli Mosengo 100% mongo belé pour changer la stratégie. Vision bilanga matembele. Ba groupe électrogène yango yo na ba prix assez. To faciliter bana mai diaspora souffrir trop. Diaspora souffrir trop. Système ezaka que au son du groupe là yo. Vous comprenez, au son du groupe là yo ba livrer na Congo. Yango bilongo zomona bilanga donc c'est au monika eloko ezawana bozomona ka caché à bleu blanc wana. Vous avez déjà que partenaire à Air France. Bon to changer système mikolo yo to komi pe pokumbangai. Kilo la combien 13,0 le kilo. On sait biloko no mardi mercredi na kini bazu le kilo na 13,0. Mbala mai ba ko benga trop mais ni no linga ba tabakoli ba kamne kene bo biso ba biloko ba vite fait petite sœur au la mariage. 9 ans c'est la mariage, par contre, 13,0 le kilo. Tout ça, la groupe électrogène à moi, et ça, tout ça, la mousse, et ça, on a mon bondo, ça qui.
Donc binomo botolanda donc besoin contact na numéro ezali ko défilé donc fret maritime Feli Mosengo bo bengiye donc ba groupe électrogène ezali wana boyebi na mboka na biso ba groupe électrogène vraiment ezali vraiment donc recherché na ba prix moko boko ko ndimate bo bengiye bo zu contact bo réservé déjà parce que ezali ko kende mbangu même avant to banda publicité batu déjà donc ba bandaki déjà koyoka ba eko donc vraiment bo sala nyoso tout besoin na lingi siko avant to sous ces missions na biso na yebisa bino congolais tozala sima ya président de la République na biso parce que makambo ezali koleka nga na comprendre kate un congolais neti ngai congolais penza solo na yebite comment yo koki ko zala pour kanambe tozomona ba congolais bazali ko yemba nzembo kanambe ozonga ne bonga na yo est-ce que ezali normal congolais za vraiment na mémoire courte. Donc, tout le monde kanambe abomi bato à chaque marche bato bakufi tout le monde penza oye marka bato en direct Rossi Mukenda Koufi bato bazo mona ndenge ba betie bala kweye a Koufi donc ezo lobela bino elo côté na lingi na yebisa bino parce que to kopé sabino ba information tout détail tout lundi le lobo zo la démission dimanche lobby lundi tozo sangisa ba information nyoso tout bo mona Olive Lembe oyo ndoki ya mamo ngana yebisa bino ke makamana sala rapport na ngeza ka naturalité yo okozila bato bakufi comédien akufi muta kufi yo tikila bango ba saka ba loso oke olambi fufu ozopesa bon pourquoi bon moni différence na première dame azui albi bon ba comédien ba ko opesa bino ka boté parce que bo sala musa na bino nazo sala bino sécurité sociale nazo sala bino ba mutuelle so lelo zui maladie okende ko se faire soigner et si kanyo surtout olingi so pe olingi ba ko keno na poto maladie singi ba keno na poto ko yango na aide yokone ozali opesa mutu mbisi lakisa ependenge ba peshaka mais Olive Lemba ya longoli bijou azoka na balabala longoli bijou apesi mutu do longoli bijou apesi mutu siko ba passe na esili donc na ville moko na mboko na kota ba S wana na kansi ba S na Lubero Olive Lemba ke ya zuba soda ba bomi batu donc ba botoli batu ba village na bango nyoso tout batu wana bazali ko témoigner donc village mobimba ba bomi batu ba botoli batu ba soda wana bakanga bango bazo ko témoigner ke mutu abandai ko tinda bango apesa bango ba minduki nyoso tout wana ezali Olive Lembe donc lundi nde toko la mission mobimbe spéciale pour na yango donc tozali ko senga na bakonzi Olive Lembe wana il faut aleka na justice batu na ye parce que preuve ezali ba sodo bakangi bango mo bazali ko lobake makamnyo soana organisation nyo soana ezali ya Olive Lembe pour bomona esika président na biso azali ko risquer vie na ye azali ko risquer vie na ye penza pour acha Congo na biso na parce que après Félix Antoine Tshisekedi a okeni Congo na biso ekotika tango Félix Antoine Tshisekedi akozala sous te présent mais oyo akoya sima na ye ako hérité mboka malamu ba makambu te kozala malamu mais risque oyo azali kozwa bino bokanisi penza 18 ans kanambe asala et l'autre côté mutu aye asali 2 ans osala makambo ya sala na 18 ans est-ce que akolinga Félix Antoine Tshisekedi akolinga ete siko bo mutu moko kuta ko lo bateke o dit so attaque tout dit lango zalaki pour no boto la pouvoir ya kanambe zaki faut ça la dit o akosi après o sali dit le boteli esprit parce que kanambe so totali entre kanambe na Félix na nazayuma kanambe mutu azayuma donc ba kosa ya kansaki ke ako manipuler Félix et simba te Félix a changé face a cotisile face à la musique a changé bo mona ke Félix akuta na été Félix akuta na été donc deal wana atakuta ezalaki donc tozana tina yango te soki deal ezalaki asala ngo po a libérer mboka na biso
donc binomo bozomona ba makambo tozo sibi ezali makambo osakana te donc président na biso azali na danger photo soutenir yesikoyo ndenge alobaki 2020 ezali année action donc yango na azali kosenga peuple congolais conscience na biso eya parce que to lelaki président oyaza étranger tozwa président ya mwana mboka soka ye azala nani soka ye to kobongisa makambo na biso entre biso ba congolais lelo nzamba yokeli biso azoli biso pe n'importe quel congolais te mwana ya papa Etienne Tshisekedi aye mais bato mususu donc bakomi mboka na biso ezali occupé mboka on dirait drapeau moko et ya na mboka na biso bachango mboka na biso ezali occupé Félix Antoine Tshisekedi azosalela ka kanambe biso dili wana mokoleko et sili siko Félix Antoine Tshisekedi alakisi biso ke ezali lisusu te donc aye a beti discours à lobby malgré coup tout na ba niveau humiliation andimaki on peut libérer bon siko bino bolingini. En effet, telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC-CACH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Donc motema mabe, totika motema mabe, motema likundu men bato bazali motema mabe, motema likundu boyeba ke timambi, boyeba ke nzambe ako confondre bino parce que pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi ezaka ya peuple te ezali ya nzambe. Donc to komi na suka émission na biso donc ndenge na bisaka bino kaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, suggestions, observations, même critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire remonter directement sur notre compte YouTube ou sur notre site internet cleboisoriginal.net. Donc avant nape sa base bambote na lingina sa binoka ke tozali na sango moko ya mawa Paris, Belgique, Europe mobimba toiti ko bungisa mutu moko malamu donc vient na biso mbaki malauka abandaki kozanga na bamakambu ezala ya mawa ezala bisengo donc soza na likambo ye ko soumettre akolukela okaka solution donc awitaki kotika biso ya de cela 2 jours parce que nazoki tenter ya ko sala émission ya boy pona yebisa bino yango donc ba programme na ye nyoso tout donc tokoyebisa bino donc edino panza sango ya Congo azali ko sala déjà ba émission spéciale sur yango mais ngape na kozongela bino so tozu vraiment programme to sengi vraiment hier abandaki ko assister batu na makambo nyoso tout donc vraiment et sala ki biso mawa na motema donc vraiment to lakisa vraiment boboto na biso bolingo na biso parce que hier abandaki ko tika batute donc ndenga na lobaka que la terre toujours insatiable et zoli biso sumutu il fallait vraiment zala na biso boyebi ba condition akufeli donc la linaye la mukite donc ezali kaka mokano ya nzambe donc merci beaucoup nayebi que vraiment beaucoup aider famille naye biso tout bana ya Paris ya France tous à la sima famille naye vraiment to lakisa bolingo na biso neti ya zalaki na yango donc boyebi que na mokili na biso ezalaka liwa pe ko botama donc vraiment pas to kutana ba dédicace tozali
qu'on souhaitait vraiment joyeux anniversaire. Bon et joyeux anniversaire, il y a Ornella Chouami, la Miss Ornella Chouami, moi na yaya lolo Chouami, donc tous allez qu'on souhaitait vraiment bon anniversaire malamu, aoumela, kola, salamakamutu, ya malamu, vraiment oya koiko sala donc Ornella Chouami, bon et joyeux anniversaire. Donc pour tout ça, donc vraiment ba mbote toko pesa na base et tika kabisote neti Jean Moutala donc a tika kabisote be mission surtout azali ko participer. Donc vraiment, vraiment toko bosana bongo jamais Mama Esther donc toko bosana été Mama Nabiso Frida nakati ya Canada, ba maman nyoso tout oyo ba benga kabiso vraiment batika kabiso tena ba papa ou ba benga kabiso ezali émission vraiment nabino donc vraiment peto kobo santé na kata Londres José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna maître Raja Moule donc merci à trop na nyoso tout bo sala rapo na 5 minutes avec César Nga depuis nazali ko saluer petite sœur Linda Pemba donc merci vraiment aux ongeli biso na kata groupe to banga ki a trop mais nzambe asali ke aux ongela biso donc merci. Il y a trop donc ce qu'on attend Linda Pemba na robo sanate Chai Mukenge Chai Wabalengela donc administrateur na kati ya groupe donc merci na musala bozali kosala vraiment mère donc na kopeza pembote na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba donc dokotolo na biso na sengi bolanda ka ba émission na e parlons santé parce que zali ko lobela makamba santé le loso ki santé za bien te okosala eloko mokote donc ce qu'on a moni Jean-Paul Djamba na robo sanate donc Jean Ombadi président ya batete là en France. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngati. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver donc demain à la même heure pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe Arozwa, Masolo, Nambuju, Penadikos, Abou, Piato, Vandi tranquille Nambo Nabiso. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, les Camerounais, au sein d'un c'est vrai, tu vends.